Mais vous avez pas qui maïté, vous avez la maïté, vous avez pas qui maï, vous avez la eau glissée. Donc toza awa, pas si penza. Donc nzamba pesa kimia. Pas de c'est non la c'est. Le quoi kuna ba pangusa ko kota bongo tseto. Nzamba pesa kimia, nzamba pesa kimia. Nzamba pesa kimia, nzamba pesa kimia, zwa kimia. Kotiko zwa kimia, nzamba pesa na kimia. Nzamba pesa kimia. Eza mokano ya nzambe. Eza mokano ya nzambe. Eza mokano ya nzambe. Eza mokano ya nzambe mama kotiko. Zambe na moya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajeno, akoyemela kayoton pe. C'est balandi ya émission au Tolikati na Bonzambe na MLGD TV mafuta ya sika. Nzamba pambola bino ezalinga wabino mère Dorcas la grande dame. Oui, j'ai dit bonjour ou encore bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle au Bozolanda. Et émission Nabino, Bandeko, mère aya toujours en retard, de Boyebi, et Zala Kanatina, pour na kopesa bino ba news, ya solo, ouais, parce que tolinko sa mambulo la batunion sauté. Et toza na sango ya mawaka ande Boyebi, ndeko na biso ya artiste, comédienne na kombo ya Nicole Mpoi. Oh, bah, on benga Mélodie Badiama. Na kombo na ya scène. Aouta kotika biso il y a 2 jours déjà. Notre sœur est décédée. Une très jolie dame. Moi, c'est kitoko. Pembe. Tai. Kande ba Congolais baloba. Moi, c'est à boire kama. Lelo. Azamo wei. Tozo benga ye bembe na morgue. Les amis. Vanité de vanité. Tout est vanité. Nzoto yana tina te bandeko na tali nzoto ya Mélodie na moni photo ya ba dernier jour na ye na leli na lobi la chair ne sert à rien tina osala fier na mokilie eza te bandeko na ngai soki toyebi ke lobi tokufaka en tout cas tobongisa mitema na biso ozala esengo ka ne bo constater to pe bo moni na titre ya vidéo nani abomi Mélodie to pe balobi songolo mutu abomi Mélodie effectivement ba rumeur eza kotambola na kombo ya ndeko mwasi moko avant to beta lisolo wana to ka isango Mélodie moi personnellement 2 jours passés le matin na yoka isango Mélodie to mona epé déjà bato a vitesse ba kotisaki et mon âme d'azo pesa ba information na ndenge na ye na yoka même de comment moi sikoloba ke non elle a été écartée ba isolaki ye ba souci muté bomi ye ba manière ko benga yesu na ba théâtre té et ba swana ka il paraîtrait avec moko ya ba artiste pe kaka je sais pas nani et kombo kiminga et na ko swana wana certainement yango ba izolaka ye mutuna muto apesa ba version to yebi kongo ndenge ezalaka ndeko abelaki selon ba information pe mususu tozwi bien que par rapport ya maladie bato bazotatone ba version ezobima ya ndenge na ndenge ba misu balobi ndeko moko ayebisi ngano ezalaki typhoïde abikaki na ye masalaki rechute c'est vrai Mélodie abelaki makasi pendant un temps makasi penza ase rétablisaki même na ba obsèque to pe na matanga ndenge bato bazo kosala ba vidéo bazo tambusa micro bazo loba yango pe abelaka makasi penza mais ase rétablisaki malheureusement aye kosala sous rechute et toyebi te maladie nini mais un bien-aimé m'a dit que ezalaki typhoïde toyebi typhoïde eza maladie moko très dangereux eza maladie moko il faut vraiment kosoigner yango malamu parce que eliaka biloko ya nzoto
En tout cas soki boke tard et que si esali musala ezala problème. Et bato mususu balobi bandeko bolimbisa toyebi spéculation toyebi Congo toyebi mboko toza toyebi ba Congolais. Yana bao balobi que non sida. Ezana ba misusu balobi ta mususu façon akondela ki makasi ekoka pe koza cancer. Bon nyonso ya maladie hein. Peu importe sida, cancer, tout ce que vous voulez, nyonso eza maladie. Ekokomela mutu nyonso. Yana bato bazwa ba sida basalaki ndumba te. Azalaki na ye bien mais mobali ya memeli yango na ndako. Mususu pe mwasi ya memeli. Voyez un peu. Yango to jija bato par défaut te kaka po mutu abelaki maladie songolo tozwi na image moko boy parce que c'est ça. Musa na biso zala yango. To kole vi moboy to pe to kole lo moboy pona kolakisa bato ke azalaki mutu malamu te to pa azalaki ndumba to pa azalaki ndoki to pa azalaki en fait tozalaka ndenge wana. Tozo continuer kobeta lisolo. Les amis, liwe eza destin. Eza nzela ya moto nyonso mais oyo esalaka pasi eza lorsqu'on meurt trop tôt, trop jeune, ndeko akufi à fleur d'âge. Comme on a Mélodie, naza sûr et certain, elle était de série 8. Or, série 8, eza de 80 à 89. Elle avait même pas 43 ans. Tam soupe 40 kokisa on ante. Soka rosa la série 7 peut-être vers la fin. Mais nanzimite. Série 7, bon, d'accord. Peut-être vers la fin. 79, 78, 77. Donc, de quoi akoufi à fleur d'âge. Elle avait même pas 50 ans. Même pas 45 ans. Naibita tiki bana boni, mais ce qui est vrai, notre sœur abotaki. Bandeko, ezo sala pasi. Ezo sala pasi. Soki liwe ndeko na biso ezalaki kaka. Mitema mabe ya batu. Tobongwana. Parce que mutu nyonso akufa. Information topé news oyo na yena on a retard. Pourquoi? Parce que j'ai pris suffisamment mon temps. Ya koluka ko yeba. Pourquoi notre bien-aimé est parti si tôt? Déjà pour votre information, Akoufeli na Kinite, Akoufeli na Point Noir. C'est là où elle résidait. Bisika koma eko vanda, koma eko mener vie nae, ko vivre vie nae na Point Noir. Bon, na habité, na yena circonstances nini, mais il y a de ceux qui ont dit que abala kikuna. Ou encore, akota yeli bala kuna. Na yebi penzate soki, ezandengwana, mais ce qui est vrai, notre sœur a commencé à vendre à Point Noir. C'est là où qu'elle a trouvé la mort. Bandeko Mélodie, moi si kitoko. Vous pouvez constater ou encore vous pouvez voir na photo ou eza na profil. Mais bandeko soki na pardon na miniature soki bomoni photo ya ba dernier jour bandeko Mélodie boye ba été moribonde o balobara la peau sur les os. Kobanana elongiti na makolo esala ki pasi. Je me suis dit Seigneur, soika aboyeko, to sala na biso lolendo te na mokili oyo, to sala bato mabete to finga rate parce que lobby ton tour viendra. J'ai pris le temps ya koluka koyeba ndeko akufi na nini. Na bengaki une amie, une servante de Dieu, à Salapé Théâtre, à jouer à groupe ya Kilimanjaro. J'étais son nom. Na mona ki a profil na ya ndeko Mélodie na Facebook na ye. Parce que c'était une amie à elle, ba yebani. Boni mama, nga misi me yo sala pasi makambo alobi ma sœur tika. Nga tuni me ezani na beli nini qu'est-ce qui s'est passé? Alobi na nga boye. Et il s'avérait que ndeko na biso bazalaki ba rival. Bandeko toyebi eza réalité oyo eza na monde ya ba artiste na biso comédien.
Ouais. C'est vrai, des fois, bato babambara pe bato makambo, ouais. Tant mosusu mwana bato, aza na ye hauteur ya liwa ya ndeko na ye te. Mais ce qui est vrai, babande kobima na mobali moko. Ye na ndeko na biso mamisa. Et baza ko soupçonner mamisa. Qui est aussi une très jolie dame, tout le monde a kaye. Bazara ba forme moko, pembe moulayi. Et taille kitoko, balobi ke. Bazalaka ba rival. Babanda koyokana te. Kaka ndenge ba Congolais ba soupçonnaka ou encore balobaka ba mesana koloba à chaque fois il y a likambo tout ça, mais la vraie vérité Dieu seul connaît soki mamisa mutabomi Nicole. Moi je ne fais qu'informer o na yoki balobi ke bazalaki bambanda. Et toyebi na Congo ba jia ba kobwaka na ba maladie ezalaka trop. Toyebi na milliers ya bato wana ba artistes comédiens baje ya bambasu ezalaka trop. Toyebi epela ba sakana na epela na bambasu ya kosakana te. Et il paraîtrait ya zongi sarape so sale bongo pa zongi selo. Donc eza babiloko oyo ezalaka entre bango. Ce qui veut dire tant de choses obwakela mutu mbasu pumbasu ebomaka. Donc po boma mutu eza possible bandeko to tika biloko oyo. La vengeance et la rétribution appartient à l'Éternel. Les amis, si cela est vrai, ou encore si ça s'avérait que la chose est vraie, que ndeko na biso mutu aza à la base, to pas à hauteur, ya liwa ya ndeko na ye, en tout cas, ekosala pasi, to tient na ses positions, soki, tambo soupe mwana bato, aibi na likambo te. Mais, ezosala vraiment makelele, ezosala makelele na yebite. Soki ebembango akei to pa kokende, je ne sais pas. Toyebi Congolais, akoki pe kobebi selo image, akoki pe kobamba yo kokole yo likambo moko o oyebi na yo te. Yango bandeko na ngai, il y a de ces choses là il faut ko évitaka. Oui, avant to koma wana, soki eza ya solo, eza ye, eza pasi. Yo ke no boma muninga ka pona mobali. Mobali yango pe bobala na te. Ba mibali wa ba théâtre mingi ezala ba producteur ba mibali mingi ba welela entre bango. Okaye azo produire bino azwi bino ta mususu mibale misatu boyebi pe ke abima na bino. Je sais pas ba pesa bango nini po oyo po en fait eza mawa bandeko na ngai eza pasi. Komona basi kitoko, basi kitoko bazo ko sambwisa nzoto. Likolo na ebite na loba ya mbongo, soki ya mbongo ngo combien? Parce que bolimbisa ngai to lobaka otomona ke na fin de compte bazala peka na elote na ndenga mabete. Parce que si vous avez ba producteur en millionnaire moko peut-être on peut comprendre azolanda mbongo. Millionnaire moko ya tongela enda ko to asombela enda ko d'accord. C'est normal à landi mbongo. Mais quand bandeko na biso ba obunda bunda kana ba poto moi kayu moi nini amona na moi 1000 euros aye tamso a produire film akabela bino ba bodi ba 2 euros na ba parfum et aso pesa bino moi ba 20-50 dollars et pour abana osaka na bino abana la bino et boyebi pe ke no abima na songola abima na pakala. Et en dépit de ça ekoti ba jalousie mo be po boko ma kosala na mabe en tout cas na ebite totika. Parce que comme on a bandeko na biso congolaise déjà la femme congolaise déjà azala kitoko. Aibi ko soigner nzoto, aibi ko bongisa nzoto. Mais bo sambela nzambe trouver des bons maris. Trouver des bons maris. Rien n'est impossible à Dieu. Bato ba théâtre ba tia ba kola bango ba image moko boye. C'est à cause de leur vie sale ou des fois ba menaka. Yango bomoni musupe libala ezalaka moi pasi surtout na bandeko basi mingi ezala ya ba mibali nde babalaka ka nde kala te to komona pe ya basi pe ya moko ba kompe kozwa mabala o kapaz libala ke poto. Mais mingi bandeko to yebi to ba Congolais boyebi na olo bezalaka bongo depuis
Lurette Yata, bande on a biso ya basi ya te ya artiste comédienne bazala mingi na moins difficulté wana ya kozwa libala malamu. Pourquoi? Parce que bazala na image mo bat bazola bango ya ba femme légère. Vous voyez? Sikoyo tango mobali oyo aye azobima na bino mibale misato boyebi pe ke yende mo attendez ba kozwa bino légère te nde nene. Et nga déjà na ndenge na nga so nayebi ke mobali wana abimaka déjà na moninga na nga, mais pourquoi na okelinga ye? So na yebaki te eke na ye koyeba, mais attendez na ko arrêter relation. Ou encore so na yoki ke mobali azala na nga akelinga moninga na ngai to ndeko na ngai ya théâtre. Ah mais yo tozala na yo comment okesu kolinga et simba te. Et ça qui côté en fait c'est la famille. C'est vrai tokoza maman moko papa moko te, mais famille ezalaka na ba lien sanguin te. Kande bozo vanda wana nde bozo zala wana c'est la famille. Siko koma bokokaki kokene komi sambwisaka na mobali moko e botala ba retomber lelo o balobi ke mamisa moto abomi Nicole ta mususu kutu mwana bato innocente ta mususu peza na ngoyete. Mais que voulez-vous toloba nini? Soki déjà bino moko entre bino boyoka nezalaka te bobwaka na ba maladie bokota na bandako nganga. C'est triste et regrettable. Eza kaka bango mibale te ba rivalité ezalaka ebele na ba théâtre bato ba théâtre ebele. Bon malheureusement paix à leur âme aussi ba misu ba kufa yoza kitoko te hein. Bible zolo ba faut respecter ba wey yoza malamu te soki tokomi kotanga bakombo bandeko musu bakufa ta musu osala bien te ekoki kolamusa sensibilité ya bato. Mais ce qui est vrai eza na mama na biso moko akufa période moko boye azalaka mbanda ya mama top et mobalo babanda kobima na ye aza ndeko na biso ya Londres awa que moi personnellement je connais de loin. Ya Credon bato bazalaka na makambo ya théâtre bayebi réalité makambo ya théâtre bayebi na oloba na nani et bayebi histoire wana. Voyez un peu en dehors ya bango actuellement eza na ba mama moko mibale na théâtre wana oyo pe bazala mobali moko babimaka na ye azala so na Suisse boy oyo ezali mama na biso comment elle s'appelle na sepelaka ne pe mingi nenga jouaka. Elle parle tellement bien. Thérèse na ndeko na biso Suzy bazalaka ba rival et eza likambo bomba mate bato ba yebi na bango. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette saleté? Et entre eux ya na ba masolo na bango ya manger à boire to yokaka ba makambo. Récemment Suzy azalaki vraiment malade oyo babande pe ko soupçonner que eza ba rivalité na bango wana. Vous voyez un peu, en fait, ce sont des choses à éviter. Ce sont des choses à éviter. En plus, boaba maman mi kolo. Il y a des gens qui tambola na ba posa nzoto na maboko on dirait nzala. Monde muto yoka nzala miko nyonso nyonso. Akoli ata 3 fois na mukolo ba tambola na ba posa nzoto na modèle wana. Et puis ba posa en fait na éviter c'est compliqué avec ça. En tout cas, bolimbi sito ya kitolo bela lisolo ya ndeko na biso akufi pe à son âme. Na suka na roloba boye. C'est vrai maamba roloba to pe conseil ya kopesa na bandeko na biso. Ekozala moi ebele to pe molai mais na kosenga na bandeko soki vraiment ta par hasard bakoka koyoka voice oyo kosenga na bango musala ba osala ya mabete. Eloko nyonso ata eza malamu faisabilité elolenge ya kosalela ngo ekoki pe kokomisa eloko mabe basa musana bango lolenge longobani ekozala malamu mingi et opesa bango kilo epesa bango respect ba éviter tout ce qui est ba rivalité ba rancune ba problème entre bango ba luka ko gérer ba aléa na balolenge moko boye ke tango problème ezali mésentente silika musongolo na place ezala mamba ba rancune ya barando ndenge toyoka nde tolobaka non luka ndeko na obo solo la ma sœur ce qui s'est passé là j'ai pas aimé toi batu place batu bafandi mabeza ngara te bobongisi ata soki bokotambola nzela moko te mais néanmoins
vous êtes en paix. C'est ce que la Bible nous recommande. Oleke omutu akena ngambu na ye o akena ngambu na etikali barando ya libela elobi ba problème ekoma ko bima ekomi non songolo mutu asalaki pakala mutu azongisaki bandeko toza ba passager na se na moi mutu akotika libanga azate tous mourront tokufaka un jour ata na 90 ans na 100 ans na 120 ans tokufaka mais sima ya liwa nde eloko bato ebele baignoraka. Bible ezoloba na biso na Ecclésiaste 7 que mieux vaut le jour de la mort que c'est celui de la naissance. Et la personne qui vit doit prendre la chose à cœur. Prendre quoi à cœur? La mort. Selon Dieu, selon la Bible, au monita mutu akufaka, ezalaka une réflexion. O mutu o aza en vie atikali esengeli abana ko kanisa pe pona lobi na ye. Que ngape na kozalaka boye un jour. Qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Lelo oso muta kufi. Bota l'ambiance, bota la désordre, bota la bamambo sale marana bamatanga. Surtout ya ba star. Bomonara que non, buzoba na buzoba bêtise sur bêtise. Emsuko swana, emsuko finga, keba pete oka bitumba. Et en fin de compte, tant ba kundi, ba kei na retrouvaille ba meli, ba bini, ba danse ya salité, mais mutauti ko kufa. Les amis, c'est naibité ceux qui n'a koki ko utiliser terme nini. En tout cas, ezaki boniama. Oui, parce que Bible zoloba, tant mutu akufi, la personne qui vit doit prendre à cœur ou encore au sérieux cette réalité de la mort. Donc, eza eloko o mutu azana bomoi liwa ezalaka moment de réflexion pour mutu o azana bomoi selon Dieu, selon la parole. Pourquoi? Mutu auta en éternité ozonga na éternité. Donc, eza eloko o il faut et faire réfléchir saka mutu. Surtout ba mawa ya ba célébrité. Bomoni bato ba zapenda ba ser ba jara ba liwa neti ba mari misamu. Ba jara ba liwa neti ya ba. En fait, eza ba mawa oyo eshokaka, eshoka, etika bato na ba he akufi. Shikoza ba liwa o il faut faire réfléchir saka bato. Ye penza akufi na modèle azalaka. Ah bon? Et bon ngai okutu ba yebi ngate. Ngape na okufaka un jour. Skota na okufa ngo ezandene. Bande konanga, c'est pas tout le monde qui meurt qui repose en paix. Le lot au commun à langage me soit confié l'Éternel a donné la repris. Non, 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 non. Lorsque Dieu donne, Esaïe katem to reprendra. Ezala ba mawa mususu to ko même pas kolobake. Nzamba zui. Te. Ba mawa tel que o mutu yemo kwa ke komi lukela. Boko lobate ke nzamba zui. Te. Ngapo na mona ngunde ezala blasphème mobu. Parce que nzambe tango tie mutu na sena moi. Apesa mutu mikolo. Akatela mutu pardo bambula. Bible zo bana biso na psaume je crois 70 que le jour de l'homme est de 70 ans sur la terre, au plus robuste 80 ans. Et Moïse azoloba plus loin qu'à na psaume wana, apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça c'est fort. Alobi na Nzambe naeba kotanga ba mikolo bambula mikolo nanga na se na moi. Pourquoi? Pour appliquer motema nanga na sagesse. Or, la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez un peu. Donc, une personne qui cherche, Yarobanga Nzambe, avant de faire mikolo nae, pourquoi? Parce que sans la crainte de Dieu, après la mort, c'est le scandale, les catastrophes, l'enfer, le grincement des dents. Mais malheureusement, vous verrez une personne à 60 ans, mais au sakana na vie. Réflexion zéro. Immaturité moko banda mokile banda batu lokola bazoro mabiala. Mutu mo akoya ko s'exposer liboso caméra aosa buzoba mais tata mokolo ana bakoko. Azo bosana ke mikolonese ya kotanga na sena mo ilobi ya okufa et après kokufa au rendre compte nzamba otuna yo. Tu as vécu sous le soleil, n'a pas ça qui au vie, et tu avais une mission à accomplir. Qu'as-tu fait?
oloba nini parce que ezalaka inévitable, personne n'échappera. Tous te comparaître devant tribunal et te rendre compte ya ba vie na biso na se na moi. Osalaki nini, osala nango nini, ozongisa nini, okenda ndenge nini. Mama oloba nini, papa oloba nini. Pona chite tolobela sur liwende on a biso ototika biso. Lobi ozala mo ba obenga mo we ata lelo te. Je sais pas tu as quel âge, 30, 40, 50, 60. Kobo sanate que tu mourras un jour. Mais après liwana olobani n'est pas nzambe parce qu'après la mort il y a une vie. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Yango moni Moïse oloba, apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nayeba mikolo rango yanga et suka mukolo nini to pesande nini. Pona milengele, en fait c'est ça le frère voulait dire. Na milengele avant que ça la trop tard. Maman, papa, yo yebi yesu te, ndimela ye. Yo yebi nzambe, continue kolinga ye, kosalela ye, surtout kobanga ye. Parce que kolinga nzambe, koyeba nzambe kosalela nzambe ezalaka na maloba te. To kokende église te parce qu'il y a les gens qui croient le faire kokende église. Ndezo garantir ye lola. Tu peux aller à l'église mais sozo banga nzambe te et oza pasi. Kokende église eza bien, mais kobanga nzambe eza malamu koleka. Boya mabe, boya masumu, ba vie à kili. Tu sais, tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Là où tu es conscient que maamuna salaka et sepelisa nzambe te. Preuve, ceux qui ba maamuna salaka en cachette, en coucou, en secret, ba lobi ba bimisango libanda. Et aux la scandale. Tika, viwana, boya, via masumu. Boya via escroquerie. Wana poto. Batu baebika kwa wana mikili. Tala mwana poto. Mais yo moza conscient que ezalande vie ya moyibi. Oyo benga cop. Osalaka. Ezala cop te mais ezalaka vol. Kota na ba shop oyibaka. Osala oteka drogue. Oa muto mibali ebele. Tu n'as pas un homme. Ozaka na mobali moko te. Mais oa na mibali. Tu as 2, 3, 4 gardes. Tu dois arrêter. Lelo baliwe zo kipe soute ke ye abela ki azoyi peut-être ta ko bongisa na nzambe. Ba mawa lelo komika ba crise. Olali olamuki te zo kipe te mikolo bana mike. Mingi kute pa ba jeune et pourtant kala to banane ko kunda mikolo koko akufi. Mama papa akufi mais lelo komi ba jeune bana ba 20, 30, 40 bazo kufa. Maman, papa, ta mususu, oyebite après koyoka nga qu'est-ce qui va arriver après. Na obangi sauter, mais nzamba na posa na yo. Bongi se tamboleli, ekozale sengo. Wa maladie, oyebi que tu es malade, oza na sida, mokena robimana bana batu, kena robimana bandeko na bayike, opesa bango maladie parce que pour maladie, tu pêches. Et ta place sera en enfer si tu ne te répands pas. Le paradis est réel, l'enfer aussi est réel. Tu es au son de ma voix. Obimana mobali abatu. Osumuka. Ba adultère ba omona lolate. Ba fornicateur ba omona lolate. Ba impudique ba omona lolate Bible ezoloba. Nzamba capable opeso mobali ayo moko. Mais bongisa na no tchana no terme na relation na nzamba osalongolo. Tu es au son de ma voix. Wa conscient que vie o menariza ki torote. Mambo mabeze belo bat basalaka. Sans toutefois te mentionner mais yo moko miyebi pendant que tu me suis là. Nzambe mutaninga oyo ka voice parce que ana posa na yo. O bongisa na ye. Bande koto komi na biso na suka. Paix à son âme. Nicole Mpoi, Mélodie Badiama, une très jolie dame. Akufia Kei. Maman, papa, tu n'échapperas pas à la mort. Attention au vivre, je sais pas combien d'années na sena moi, mais au kufaka. Mais à motu yeza, ya robongisa lobi na yo, ya robongisa éternité na yo, ya robongisa liwa na yo. Nzamba na posa na yo. Bongo la motema. Po kende sika ya malamu. Na repo ya nkolo. Parce que c'est ça, esengo nzambe yango. Soka ndima ko tinda mwana na ya kufa. Ezai po na bonheur na yo.
C'était ça pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Balobi mami samuta bomisi ye, to pa bomi parce que bazaki bambanda. Ta musupe mwana bato ane innocent ayebi na eloko te. De kwa belaki akufi. Ete ya biso kaande, biso totikali. To bongisa tout autour de nous. Et oza esengo pe lipamboli. Nzamba pambola bino. Ezalaki tolika sina bonzambe par rapport à actualité. Ya liwa ndeko na biso Mélodie Badiama. Et nako o de son nom Nicole Mpoyi. Pe à son âme. Nde toyaki poto pe sa conseil. To pe toli. Et quant à moi, je vous revois dans le prochain numéro. Zamba pambola bino. Vous passez un bon moment. De bonnes choses à vous. Merci, à plus. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajeno.